Bonsoir la famille. Et vraiment, merci d'être là. Et les amis, juste un petit souci. Na mambojo leta na communauté na biso. Et vraiment, je me suis sentie dans l'obligation ya kosolana bandeko mibali, bandeko mibali. Vraiment bandeko na ngai soki boko partager direct oyo na umela na ngai te, na ko umela na ngai te, na umela te. Na lingi na solana bandeko, surtout bandeko mibali. Bandeko basi pe boa concerné, mais mingi mibali parce que basi basala ngo trop te. Ceux qui t'auront partagé direct, bandeko to umela te juste quelques minutes, to sur la montée juste quelques minutes. Bandeko oyo mingi ya mibali okabwani na mwasi, ozaki na chéri, bozali na relation, bosali bolingo na bino, bosali badelire na bolingo, botindani bafoto, basextep, ndenge obane kosepela. Osenga mwana batatindela o bafoto, atindela o bavideo, asepelisa yo, soka boyo siliki, seke olinga nga te. Bosepeli na bolingo, bolingo nyonso abutisaka ou soit na mariage ou bien esili nango kaka ndenge bokabwani. Nini esilaka te lobata bakongole bayembi ata nini esilaka te. Papa bokabwani na mwana batu, bosali bolingo, bozalaki bien. Bon sikoyo ekomi bafoto bavideo ya mitakala, obomba yango po nini o? Obomba bavideo ya mitakala na bafoto ya mitakala posa nango nini frère? Posa nango nini? Lisolo esimbi te bokabwani, esili tika ya sa vi na yo pe sa vi na yo. Ekomi ya kokende kopublie muninga, ekomi ya kokende kopanza bafoto baninga. Bandeko eza likambo tozo déploré na communauté. Eza bamambo ezosalema trop. Bandeko basi baozala victime ya basextap parce que ba ex bazo publier bango. Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi cette méchanceté de la part des hommes? Pourquoi cette méchanceté, mes frères? Bozaki na mwasi, bosali bolingo, bosepeli, bosali ba délire. Boyokani te bokabwani, nini yango esilaka te? Bokabwana kimia, bopesa na ba chance. Sala vie na oye, pas sala vie na ye. Est-ce que boyeba ke bolumbu vidéo to photo bolumbu eza personnalité ya mutu. Bolumbu eza dignité ya mutu. Bolumbu eza personnalité ya mutu. Dignité basomba yango te, personnalité basomba yango te, papa. Ni yango esilaka te, esimbi te na bolingo, na libala, tout ce que vous voulez. Bokabwani, pesa chance, bopesa na ba chance, sala vie na ye, pas sa vie na ye. Pourquoi avoir cette mauvaise foi? Quelle méchanceté?
ya ko publier mutakala ya moninga pozwa nini ka po nuire na personnalité ya moto kwani motema mabe bandeko basi ebele baza victime ya makambo oyo bandeko na ngai makambo tookenda ngo wapi eosunga communauté te ezosunga ata moke te yango nasepelai nalobaki nasala video oyo s'il vous plaît na oumela te soki tokopartage yango kozala malamu totika motema mabe totika konuire na basemblable na biso ntango bozalaki na love bozalaki na bolingo obanda koloba na ye ke elle était la meilleure mwasi moko akokani na yo aza te mwasi moko aleki yo aza te na basi nyonso na linga en tout cas yo oza fin asepelisa yo akabela yo bosala nyonso bokosala me boyokani te mwasi nyonso asepela un jour azala na libala mobali nyonso pe un jour asepela azala na foyer na ye na famille na ye neti omoni ke ye amwasi oyo kobala te de même ndenge amona ye ke non en tout cas yo a mobali bokosala ne vie ensemble te bokabwana esili likambo nini yo si okabwana na mwana bato me bafoto na ye na bavideo ya mitakala obombaka yango mposala nango nini esilaka te nini yango esilaka te bandeko nini yango esilaka te bana basi bakomi victime ya bamakambo tellement trop. Vraiment, je suis d'accord avec ma sœur Christelle. N'habite actuellement la sœur, elle va comment? Bien que c'est une vieille vidéo si publié, je ne sais pas 300 passés. Quand Congolais ont des endoki, n'habite na que kundo la vidéo bandeko et ningi si toile. Oh batu nyonso bakomi ko senga bamona vidéo mutakala ye bamona mutakala misuni bamona attendez. Ya kitoko te, quelle méchanceté. Yo wana bolingo na mwana mwasi osengi video asepeli so po alingi yo azwi atindeli yo osengi soki foto atindeli yo asepelisi atindeli yo sikoyo ekomi okende bokabwani boyokani te esimbi te c'est normal eza vie barelation nyonso ebutisaka nango na libala te esimbi te ye akei yo okei sala vi na yo asala vi na ye sikoyo oya konuire na personnalité ya moninga pona nini pourquoi konuire na réputation ya mutu bandeko réputation ezalaka vie ya mutu réputation ekokangela mutu baporte réputation ekofungolela mutu baporte elle est une servante de Dieu aza na ministère ana bato oyo bakroyaka na ye bakroiraka na ye on est humain mutu wana bafaiblesse surtout que ça peut likambo kutu peza ya lelo te lega kala maintenant na o ndima komona keno eza makambo eleka etali bango te bakokole image moko boye ota musuku tumusi ya tourna page aza kutu bongo te vraiment quelle méchanceté la famille pourquoi arrêtons avec ça s'il vous plaît c'est pas bon ozoyoka ngai wana mwana mwasi bozalaka na ekala bokabwana zwa bafoto to bavideo ya mitakala oza nango efase yango s'il te plaît obombela yango mposala nango nini papa osala propagande babenga yango nini ya nayebi te ya baélection oyo kopose ya nini kaka mpo otelemela ye do ye abala te ye ana droit à vie te ye aza mutu te ye akosepela te do asala ye mabe nde alingaki yo bolinganaki sikoyo esimbi te mpo nini motema mabe boye ko bandeko na ngai pourquoi méchanceté ya modèle ya boye bandeko totika makambo na communauté ezohonore te ezosunga te nidité eza personnalité nidité ezali vie ya mutu nidité ezali intimité ya mutu bolumbu ebombamaka mutakala ezalaka na kati tel que je suis là nde naosala émission oyo boye so na bande olongola bilamba bino nyonso elekela bino bobanda oganga keba te ba oyo ya ngai bandeko na ngai famille na ngai bakosimba mitu bakomi kobenga na batelefone babenga police babenga ambulance bakolobake mwana biso abeli liboma mwana biso asu normal te pourquoi parce que nabimisi mutakala libanda donc ce qui veut dire mutakala eza eloko ezala na kati babombaka yango parce que eza personnalité ya mutu eza dignité ya mutu
mais lelo ekomi bino bakomi kozwa mitakala ozali na mwana bato bolingo esimbi te tika asala vie na ye yo mpe kende sala vie na yo boyokanaki te sikoyo ifoka onuire na ye epuis lolenge oyo omoni ya kobebisela ye vie ya kotindaka motakala na ye bato nyonso ya mokili bamona yango vraiment quelle méchanceté. En plus c'est une servante de Dieu. Les amis, en tout cas ezosala pasi makasi makambo nazangi vraiment kimia mpona ndeko mwasi oyo esalinga pasi makasi parce que naza mwasi lokola ye. Je suis une servante de Dieu comme elle. Il y a des gens qui nous font confiance, qui nous appellent des fois tosambela mpona bango tokonseillera bango e nini bokotia na kati ya mitu ya bato wana ntango bazomona ye bakomilobela nini. Quelle méchanceté, quelle méchanceté. Et bato bazokotambwisa yango bazopanza yango bamisu bazosenga yango namonaki bazodécrire. Mais boza bato ya ndenge nini, quelle perversité. Vraiment c'est déplorable. Naloba ina kosola na bana mibali o babombaka mitakala ya ba ex na ba téléphone, s'il vous plaît effacez ça, bon delete yango. Yo mwasi bosi bokabwana na ekala siko ba photo na ba video ya mitakala obomba po sana nango nini. Mais esi esila yo na esila. Bozala na bolingo bosepela bobina bosala nyonso bomona bosala na cadre love. Esimba te. Siko o continue ko bomba mitakala po sana nango nini papa. Ka bana mibali bat ba osa makambo boye. Quelle méchanceté, pourquoi ça? Poni motema mabe boye. Yo mosi bokabona obomba ba photo mitakala na ba vidéo po ça nango nini frère. J'étais étonné. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec un bien-aimé. Azobete na lisolo za ba photo, so ba vidéo ya ex na ye, basi bakabwana. Iye abala, ex wana abala. Baba chombe mutu bakikongo. Ex abala, yo bala, siko, yo bala déjà ex pa bala, siko ba photo mitakala, ozobomba na téléphone po anini. Obomba ba photo mitakala na téléphone po sa nango nini papa. Bosi bokabwana esila, nini yango esila kate. Vraiment, bandeko esa pasi. Et l'autre marambo il faut esila, je sais même pas il faut faire quoi pour na ba marambo parce que tozola muka ba marambo zo botama. Tozola muka marambo zo sila te, tozola muka ka ba marambo yo tozola bate marambo mitakala otolo bandeni. Tu gagnes quoi à publier la nudité de ton prochain? Ndeko mobali, mwana mwasi bokabwana na esiko ba photo zo bomba po onuire na personnalité ne po ozwa nini après. Pourquoi être si méchant? Tina niveau oyo. Nudité za personnalité, eza dignité ya mutu. Tango yo ozozwa ngo ozoko panza ngo, ozoko humilier mutu. Ozo chiffonner mutu, ozo froisser mutu. Ozo salir mutu, personnalité mutu. Mutu ozanga personnalité ba kopese sous valeur te parce que mutakala ne mutu nyonso moni. Mutakala ezelo ko bomba na sabilamba, siko oya ye batu nyonso ba moni. Bozo expect nini? Et pourquoi être si méchant jusqu'à ce point? Pourquoi n'arriver jusque-là? Si vous avez eu, je ne sais pas, des problèmes ou encore, mais arrangez ça. Parti d'un niveau que nous publions, quand même, les gens qui ont côté sa propreté, on a des enfants. Babiloro et vidéo ba photo nyonso et circular na ba net etika la libela oka après 2 ans ba bibisi neti oyo ça date de 3 ans ba bibisi ya Joël Francis ça 5 ans voice 5 ans ba bibisi tata batake obala mbangu na France ka pa longa batna mito batke homosexualité
Qu'est-ce qui se passe avec nous? Qu'est-ce qui se passe? C'est problème nini? Babiloko etikala libela, on a des enfants. Bana ba okola lobby. Bana ba camarade bayoka ba masolo ba kobeta ba masolo undeza boyebi nini? O me mama bino tika mitakala na net nini? O ka batu musu bazana na mitute, bazana ba na moralité. Bazana ba na humanisme te. Awa abimisi pe foto mutakala Alexis mwana. Mwana moni bolumba mama naye. Ata bino moko po ani to sala boyeko, hein? Bandeko mibali, nous vous supplions pour l'amour du ciel, arrêtez avec ça. Ozaki na mwasi bolingwe simba te, boyokana te bokabwana. Tika ya sa vina ye sala vina yo. Nini yango esila rate. Yango basi basili na mukile to mibali basili. Poke no bomba ba vidéo to pe ba photo ya mitakala na téléphone na yo polo boke no panza to partager poke no nuire na personnalité à mutu pour gagner quoi après. Pour ça nini après, c'est pas gentil. Hein, les amis, j'avais dit que dans Amoulaïté, je vais juste passer les messages. Surtout dans Mibali, les hommes sont tellement pervers. Mibali bazala mamugito côté. Hein? Si quoi yobomba ba mitakala na téléphone pour ça ni. Hein? Mitakala yobomba na téléphone, yabana basi, c'est pour faire quoi avec? Moi si bo kabwana na ye simba te effacez ma vidéo, effacez ma photo. Si quoi yolo panza mitakala na baba. Il y a des vidéos, des photos, vraiment, quand on nuit la personnalité à moto. Est-ce que vous avez publié Moutakala? Et ça, on est au bêti Moutumasasi. Mais ça, on est au tché Moutumbeli. Bandeko Moutakala. Moutaro, c'est la crise. Moutaro, koueya, soit mouta attention, moutaro koufa. Parce que personnalité na yé. Dignité na ye. Bolumbu na ye ozu obimisi libanda. C'est méchant. C'est vraiment méchant. La famille, arrêtons avec ça. Arrêtons avec ça. En tout cas, si vous pouvez partager cette vidéo et comme la bande de nyonso, surtout la mibali, vous ne faites pas bien. Arrêtez de partager baba mitakala. Surtout à bana basi oyo bosi bo kabwana na ye, obomba ba photo na ye ya mitakala na téléphone au papa pour ça na woni. C'est quoi le problème avec toi? Olingi nini au fait? Olingi ni poli kamongo sila. Parce que yo na ye boyo kanate bo kabwana na ke de poissons. Et simbate. Pesa mwana batu chance, ça la vie na yo. Siko yo mboka bwana déjà, siko bomba mitakala posa na nini, mitakala ya mwana batu na telefone. Asi akenda, yo po kenda, tam suto si obali. Mais pesa pe chance à vie. Obombi ba foto mitakala posa na nini. Lelo siko ba mitakala komo tambola na baneti. Boyo kana kite. Eza normal, ezalaka. C'est ça la vie en fait. Bolingo nyonso to pe relation nyonso tout comme ko boutir na libala. Tout comme ko sila na ngope, soke sili. Madame Balengisa, merci pour la présence na yo. Mais esili boyokanite simbite. Siko yo genozo ba bolumbu mutakala ya mwana bato geno publier en wai. C'est pas gentil. C'est vraiment pas du tout gentil. Et ça vraiment qui t'a côté. L'autre zomo na mitakala mingi ya bana basi na net ezaka ba ex ba publier abango. Ezalaka ba ex boyoka na kite ya ke yo ke inzo ande ya bomba ba photo a bomba ba vidéo. Un certain moment il matin allait à la muki a balancer on a na toile. Why faux? Pourquoi? Quelle méchanceté. Bandeko, bolumbo eza dignité, eza personnalité ya moto. Tant yozo publier bubutakala ya moto. Eza ozo bafouer, ozo froisser ye, ozo humilier ye. Alors, ça na valeur te, et qui te côté.
Bah, respecter les soutiens. Place où on peut se valeurs. Bah, comment on déconsidérer. Vraiment, je suis de cœur avec cette servante. Moi, si vraiment on a habité, ma sœur Christelle, je ne sais pas ceux qui ont la chance, il y a Rolanda vidéo. En tout cas, ma prière pour toi est que le Seigneur te fortifie. Les amours là, il tient bon. Le ridicule ne tue pas, c'est la vie. Que voulez-vous? Et commis, ma essayé sopani. Que le Seigneur vraiment te fortifie. Nzamba peso makasi. Eza vie. Nzamba longola soni. Nzamba longola soni. Yango to yembi kisi ya soni kumama. En tout cas, wa muto liboso te. Et comme là qui David, c'est vrai bien que la Bible, et comme la bato ebele, nzamba mawa. Wa mosala ya mututo, wa mosala ya nkolo. Ouais, komi vraiment nzamba okelo mawa salo grâce. Asala ongolu esila. Alongolo soni wana vraiment. En tout cas, lève-toi ma sœur Christelle. Courage. Courage à toi, servante de Dieu, Christelle Gamela. Continue avec ton travail, continue à moussa réseau sala ya royemba ya rosala nzambe. C'est Dieu qui nous appelle. Nous t'avons habitué à la nzambe za bato mokili te. La Bible dit que nous branchons cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu es peut-être au son de ma voix. Ta mususu ba imilia yo et silisa o makasi parce que za bato mususu asala erreur moko bato ba yesi yango grave na miso ya bato et silisi makasi. Et il y a une personne qui me signale son exact moboulou et silisi makasi. Et azomona sute atelema ndenge nini azoyeba te asa ndenge nini eza na bato ebele bakota eza na bato ebele bakota bandaku ya na bato ebele bakota bandaku azaki na baambition azali moto asala makambo ya minene me baimilia ye eloko mobe ya mabe esalema. Mon frère Hervé Kalamba, sois béni. Merci beaucoup pour ta présence. La vidéo, partagez peu vidéo. Tosolo bela mibali, papa Hervé au côté retard. Bala mibali, bosa passe, bosa mabe makasi. Moi si bokabwana na ye, ozobomba mitakala na ye posa na ngoni. Et boyo kanite c'est normal. Mutasa vi na esiko mibale comme ya republier ba photo na mitakala ya ba ex. C'est pas gentil. Pour salir, pour silisa ba personnalité à batu boza ki torote. Je disais que ça na batu ebele bandeko, azaki mutu ya ba ambition. Azaki mutu asala mambo ya minene, azaki mutu asala mambo ebele. Azaki mutu ake musika, azaki mutu impacté monde. Mais ça na elo moka esalema ba piège ye. Mabe mo eleka na nzela na ye epesa donc ayoka soni azala humilié akoka suko relever mutu te akota ndaku avanda ba rêve nyonso kufa. Peut-être tu es au son de ma voix ou encore tu connais une personne oyo ayoka ba humilié na miso batu akutana peut-être na likama moya ba jara boye to so mutu neti ndeko na biso peniel. C'est vrai, en dehors il y a azamutu nyonso na mukilo azanga mabete. Mais en dehors de ce que notre sœur faisait, à part ba maramisusu ya mabe tout ça. Ndeko na biso to est-ce que to yoka so ata lisolo peniel? Kwa nini? La sœur était humiliée. Yango tozolo babandeko, mutakala ezali personnalité ya mutu. Mutakala eza dignité ya mutu. Yo zo mutakala ya mutu kene ko publier yango na net, c'est pas gentil. Oya ko baby c'est la mutu vika boye. Tala bato bele ba publier mutakala ba yoka na soute, ba beta kasuma solo na bango te. Pourquoi? Donc ekotisa bango ndaku, balata soni wana bakoka suko relever mitute. Oyebite ba rêve oyebite mama tete God bless you.
Maman JJ Chantal, God bless you. Ma sœur Hortense, God bless you. Oebite ba ambition nini mutu azalaki nango ta musuna nzela na ye alingaki abikisa ou encore asunga batu ebele na oya osala. Notre sœur aza servante de Dieu. Les amis, on est humain, on a des faiblesses. Tozo bete la ma bokote eza erreur ekomaka. Mais attendez, eza eloko asala kite so pepo je sais pas moi, mobali bazaki na ye na relation. Et na ba délire ya ba bolingo, na ba sentiment ya ba bolingo. Et ça va mambo ezalaka zalaka, on s'envoie des vidéos, des images, des photos, tout ce que vous voulez. Et après simbi na ngote bolingo simbi te, libale simbi na ngote. Le monsieur est parti, il est parti kali na vie na ye. Nzoka nende ko so ba photo na ba vidéo ya bolumbu abomba. Siko yo bomba mitakala papa bokabona na mwana batu mitakala obomba posa na ngo nini. Et le long mitaka le komi na portrait à Moutounio son net. Ndekwana Mosel Nanzambi. Elle a des gens qui croient en elle. Ou encore elle avait des gens qui croyaient en elle. Azana ministère. Banze monnaie fortifié à Batu. Batu bayoka banze monnaie ta musu bazo consolation. Siko botani na kata mitu ya batu wana. Bo si bayoka su banze mwana. Bota ndeko nde to soyoka le lonze mwana. Nze mozo cartonner sa succès. Kisi yazua. Kisi azua kuma manze mozo sala succès et sengote ezaneti ndeko na biso Christelle ayembaka yana batu basepelaka banzembo na ye nzamba pambola apesa elikabo a prophétisaka ana ministère. On est humain, on a des faiblesses. Muto parfait na mukilo azate même onctiologue ou l'équipe onctiologue nyoso na mukilo ana ba faiblesse aza mutu. Ta mususu yaye mabeto monyango na misute me na ndaku na yebo imamba sala te. Siko boya ko zo mutakala ya mutuka boya ko tiango na porta batu nyoso les amis po esa nini po apporter nini na ba vie ya batu. Quelle méchanceté, vraiment, il faut être sans cœur. Motema mabe makasi boye po nini ko mibali ezaka mingi bana mibali. Bana basi nyonso la plupart la majorité bana basi nyonso ba publier miteka na banet ezalaka mibali. Et à la mort musu ba publier ki année passée, s'il vous plaît, mobali bala na mbongo, papa mwana na eba bota mwana. Mais libale simba te mobali azaki serete libale kufi. Nzora ne pendant que bazaki ensemble. Car na cadre bolingo, moi ça c'est là mobali vidéo. Ya bolumbu. Et le monsieur a parvenir aux joie bolumbu na tinde la ba page. Il y a ba Facebook, il y a ba YouTube, tout ce que vous voulez. Et moutaka la moi c'est 100 mois na ba réseaux sociaux. Quelle méchanceté tout ça batondeni. Tout ça batondenge nini. Siko bisika nyonso oleka batu ba ocho misapi. Yewana. Taneti lelo nzoto ndeko na biso sambwe batu bazo décrire. Batu ba n'importe quoi, batu bazo comme n'importe quoi. C'est une mère de famille, anabana. Hein? Kwa ni motema mabebo bandeko na ngai. Vraiment, nous devons arrêter ça. C'est pas bon, c'est pas du tout bon. Et tozo salango po eza batu mususu et pour chuter bandeko na bana ozananga molaite. Bible zoloba oyo lingi ba salote ko sango mutu mususu te. Nani yango pendana mokilo ondima bazwa mutakala ne ba publier yango. Nani azate. Donc tant yo so salelo ko wana yeba ke loi ya karma ezali. Loi ya karma eza o mutu alona yango abukaka. Makomi ezoloba on vous mesurera par la mesure dont vous mesurez. Mama yo mutu mesana osala batu mabe, papa yo mutu mesana osala batu mabe. Yeba ke o mutu alonaka abuka akara abuka kandenga loni te. Arobuka o aloni, mais arobuka ngo plus que o ya lonaki. Qui sème le vent récolte la tempête. Bato basala bilanga baebi mamna oloba. So oloni mbuma moko nguba. O timo lubulo tie mbuma moko to mibale nguba. Na era récolte, orozwa mbuma moko nguba te. Orozwa pe mibale te. Orozwa tala bangu bebele do opikola ngo bo ebimiselio
je sais pas na eptena benga ngonini bandaku banguba na kati ya bandaku na ngona ngo bimiselo ebele soko teti yango okobimisa tamusu na mbumaka moko olonaka na de mbumaka oyo olonaka okobimisa tamusu ata 50 nguba kana mbuma moko olona nga nasala bilanga nayebi mama papa yo moto osalaka bato mabe bino bozo publier bamitakala ya bato mpona konuire na bapersonnalité ya bato mpona kofingisa bato bavi ya bato lelo bakoti bandaku bato lelo balati basoni mwana bato oyo abanda kosala makambo ya bien na vi na kwe na ye abanda kosalela nzambe abanda kolinga nzambe me bozwi boke kohumilie ye alati soni wana amibombi mwasi asu eloko eza te boyeba yango lwa ya karme ezali Ulrich soit béni nzambe lobi afuta bino na oyo bozosala et surtout na lina tia nuance boyebake bato nyonso basakana na bango te basimbaka bango te ntango yo oke kosimba personnalité ya mosali na nzambe yebaka ke nzambe ana nsima na ye parceke mosala oyo aosala yango mutu te aosala yango nzambe baamu wana oyo aoganie bato oyo bakroiraka na ye eza grâce ya nzambe donc ye azaka neti kanal ya pamba sikoyo baamu wana nyonso ntango boya korefroidir bafoi na bango boyebake bokomema nkolo nzambe na likolo akoya kotuna bino par rapport a baama bato wana nyonso kokufa parce que lelo oyo tout ce qui se passe là langage eza kaka ke en fait bato bazobaye bato balembi oyoka baokroire su na mutu te bakomi kotraite mutu de tout aseka azali na mosali na nzambe alokuta et pourtant aza mutu ana bafaiblesse bato moye bayoka su banzembo na ye eza te bato bakokende su église na ye te bato banopesa confiance banobenga ye etia Claudia soit béni ma tante bakobenga ye lisusu te asambela mpona bango pourquoi bamoni mutakala na ye sikoyo yebisa ngai mama paster asambelelaka yo ntango ozala na problème obengaki afortifiaka yo oyokaka banzembo na ye ozala encouragé aopesa baparole omona nga ofungoli telefone botala mama paster kose masturbe boloba nini mais attendez c'est normal faut bolemba yango nalobaki pour chuter je vais dire bino bato bosalaka makambo boyebake loi ya karme ezali loi ya karme eza oyo loni yango nde obuka bosala mabe makasi mais sachez que vous ne resterez pas impuni hein? Le Seigneur est en train de vous voir et arozongisela bino kolandisama misala na bino. La Bible a dit la vengeance et la rétribution appartient à l'Éternel. Makambo bozo sala boko lo o bozo lona boyebake bobukango nzambe na likolo kotelema. Bible zoloba je jugerai mon peuple, j'aurai pitié de mes serviteurs. Amosali na nzambe aza mutu. Ezanzo te manifester faiblesse akwei, arose relever. Akosenga nzambe bolimbisi, nzambe olimbisa abongisa na nzambe. Mais boyebake bino bozalaki objet tope sujet ya scandale na ye. Nzamba otuna bino. Surtout ba am obino bokpengu ici bokwe ici. Likola ba publication humilié bosali à la personne de la servante de Dieu. Boyebake nzambe akotuna bino akofuta bino. Bande on a le baito na ozamula ite lelo. Tokomi na biso na suka. Objectif ezala ikara pona websa bandeko. Eza malamu te. Ba publication ya ba personnalité ya bato ya ba image ya bato ya mitakala bato eza malamu te. Totika biloko oyo. Et particulièrement mibali oboza na habitude okabwana na mwasi mobomba ba vidéo na ba photo na ya mitakala na téléphone na yo na habité obombela ngo nini parce que yo na bosi bokabwana bolingo sila sala vie na yo tika ye asala vie na ye yo okende koluka kolandaka ye ya makambo nini okende ko publier ba mitakala po esani komo oza mutema mabebo tika ye hein pesa chance sala vie na yo vraiment bandeko na ngai pona lelo tosuki awa esali pasi makasi en tout cas durant toute la journée
Nazaki vraiment abattu pour cette servante de Dieu parce que je suis servante de Dieu comme elle. Et ça lui passe makasi comme on a mambaboye vraiment ça lui vraiment passe makasi na habite actuellement elle est comment azola la ndenge nini ma sœur que le Seigneur te fortifie on est de cœur avec toi c'est la vie quand on est dans le baki les ridicules ne tuent pas et commis. Et vous savez, des fois, et dans et comme la biso nzambe eta muso permetaka po apusa biso sous pembeni nae. Salomon, pardon, comment il s'appelle? Le fils de David, Absalom, a pourchassé papa nae à botaï. Po abotole ki sa bokonzi. Et bato baro sakana David, te baro sakana David, bazo lakele mabela nzela. Ba ebisi mais roi kamwaka oyo eloko apampa mwa mutu akoboma kobeta flèche alobi te botika ye ntango mosusu eza nzambe mutu azoreproche ngai e ntango david azongelaki nzambe nzambe arestauraki david le seigneur avait restauré david yango na oloba na mwana nzambe nyonso omopase bamoma difficile parce que bato bahimiliaki yo parce que bato basalaki yo mabe zonga na makolo ya maître ma sœur Christelle retourne auprès du seigneur. C'est lui qui t'a appelé. Nzambe a oindre lisusu et puis a utilisé aussi pour sa gloire. Bandeko tokomi na biso na suka bo partager vidéo Nzambe opambola bino. Et c'est par là qu'on va arrêter. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour votre soutien vraiment. Ça me va droit au cœur. C'était un réel plaisir. Quant à moi, je vous revois prochainement. Et Nabosani, programme Nabiso. Le programme de la prière, ils ont mis depuis février, au Kataki, Vibata, mais on n'a pas le choix. Ceux qui ont sali violence, t'éteint, gothique, la biso tenté. Donc, chaque lundi, chaque jeudi, de 19h30 à 20h30, Tozana, comment on appelle ça? Et Tozana, le temps des miracles. Chaque lundi, chaque jeudi, pardon, on a changé l'air. Donc, on va nous faire 20h. Chaque jeudi, chaque lundi, de 20h à 21h, le temps des miracles. Et ce changement qu'on a là, toko annoncé en haut. Et puis, bah, jour moussousou, comme aujourd'hui, mardi, et vendredi ou samedi, on aura aussi des émissions où on continuer sur cause de divorce. Et puis, on a parlé à Bamabele Koufa. Et prochainement, on parlera sur comment faire le choix d'un bon partenaire ou encore d'un conjoint. Comment Koponato, moi, si to mobali, il y a Vinayo. Donc, je crois, le vendredi ou le samedi. Mais le jeudi, on a pour la prière. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Partagez cette émission. Et Nzambe nanga apambola bino yozo passer un moment difficile Nzamba peso makasi Nzamba peso kimia tiens bon prends courage c'est la vie ezalaka boye kolemba te batu bacho mutu na sete bango te batu babenga yo wana mambo ebela kosala wana makambo ya minene ya kosala kotala te soni ya lelo kotala te o batu basali yo komiboma te komisala mabe te le Seigneur a encore besoin de toi. Et tu as encore beaucoup à donner, donc tu es une bénédiction. Côté la sonité, côté la mabé au comélioté, c'est la vie. Et koleka soni et le karanango. Nzamba pambola bino, merci beaucoup. Yahweh, tu maman, papa, ah oui, azaki si asoni akuma mamolongoli soni asa bolamu na ndeko na biso. Bon père, on t'abaisse.
Zambe na buya, olatike mo vanzina